Congo Live, votre télévision. Mesdames et messieurs fidèles internautes, bienvenue dans l'émission Nabino Dernière Minute. Dernière minute pour faire le décryptage. Pona Koloba, Makambo Etali, République démocratique du Congo, Nabo Solo, rien que Solo. L'actualité na pays Patrice Emery Lumumba, Ezali vraiment beaucoup plus axé na clôture. Il y a table ronde sur la sécurité, na Makambo Etali. Un conflit communautaire entre le peuple kassaïen et katangais. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a séjourné na Lubumbashi. Depuis le mercredi, Félix Tshisekedi a clôturé table ronde Mokolo. Il y a lobby samedi, est Makambo Etali, tribalisme. C'est montée à puissance. Il y a tribalisme et aussi la Nambo Cannabiso. Ce n'est pas seulement pour les katangais et les Kassaïens, mais également pour la communauté Moussoussou. Il faudra-t-il bannir Makambo Etali tribalisme na mboka na biso tokolobela yango, mais également ces messages, il y a émissaires, il y a catholiques na protestants regroupés au sein, il y a Milapro, CalCC, bango bazali kosenga été consensus et la dégager de façon impérative, pour la tenue des élections en 2023. Bango bazali kosenga dialogue, notamment sous un cadre extra-institutionnel. Après FCC, après Lamouka, Martin Fayoulou, Madidi et Adolphe Mozito, les lots religieux laïcs, CalCC, Milapro, Bakutanaki Mokolo. Il y a jeudi, Pona, Basenga a été consensus de la dégager. Est-ce il faudra privilégier voix Oyo Bango Bazali na yango, est-ce qu'ils voix moko ya ko décrisper situation politique na mboka na biso, ou bien il faudra démérer être jusqu'au boutiste na makambo ezali koleka au niveau et à l'Assemblée nationale de Koloba. On a bino na cadre émission na bino dernière minute avec notre invité de ces jours. Il s'agit d'Anissé Ebadou qui est analyste politique de Anissé Mbotenayo. Mbote ndeko Maxime pe mbote na bande kubaso ba bazali kolanda biso. Vous allez malamu? Oui, moi qui ezali na ngolo ya Nzambe. Mboko ezali kotambola malamu? Ah, bon, koloba ki mboke etambola malamu na olima vrai aventurier. Mboke etambola biete biso nyoso toyebi façon makambo ezotambola. Donc mboke ezotambola biete. To betana no masolo deko Anissé Ebadou, makambo Etali tribalisme. Aujourd'hui, Mokonzi Mboka Félix Tshisekedi azali avec ces journées kuna na Lubumbashi pour na koluka ko accordé violent par rapport il y a ces conflits communautaires entre la population kassaïenne et la population katangaise. Comment vous allez trouver justement cette initiative? Bon, merci Ndeko Maxime. Kokoka na mutuna wana depuis na bandi kokoka likambo wana ezoloba ma tribalisme. Pour nous, nous d'abord si réellement il y a tribalisme dans le biso. Le tribalisme est tribalisme. Mais ce qui est local justement parce que en politique, on s'accrocher derrière maloba oyo peut-être mutumoko abengaki okuna que non ozabo et tout ça, il y a en politique, bazo s'accrocher que non il y a tribalisme. Pour nani na oloba bon. Ngai na koloba na koli mingi na koloba baluba bangala bakongo tout ça parce que ngamo na za mongala mais place na koli tozalaki mélanger ndenge tozala na mo babitide na biso soki moninga o se comporter ndenge mosoka na lobini mais bino baluba bozala bopo nani bino ba mongo bozala bopo nani là ça passe bien entre nous mais lelo soki par exemple, dans la place publique, comment se comporter mais bino bangala bozala boponani. En politique, ce qui a azuka ka phrase wana. Ono bino bangala bozala boponani. À lancer par exemple dans les réseaux sociaux ou soit dans la chaîne de télévision, on voilà ces garçons-là, c'était tribaliste. Or, ils ont tribalisme était, ils ont façon d'abisso to vivre. Alors, par rapport à makambo ezole kanani na katanga kuna, ngana olobango ki, ils ont d'abord Omoni avant que l'obéla likambo photo tala originalité à likambo na place bandeli. Pour nanga na ko ebisa yo, ça ne sert à rien à se voiler la face. Likambo na tribalisme et se faire sentir na régime il y a président Félix.
Si il faut tout mettre na pona nini et se manifester kaka na régime parce que Kabila zala ki wana bien que il y avait eu ce genre de pratiques mais banda ko yoka na penzate. Le pourquoi? Quel est le pourquoi? Pona nini kaka na régime il y a président Félix. Na kozwa exemple moko ya projet de loi ya Messi Noël Tiani. Ce qui total bien. Donc projet de loi c'était projet de loi où ils allaient initier dans Noël Tiani après signe pour endossé pas signe mais ceux qui otali bien bateau ba soutenir gango mingi baza bateau baza na même tribu que le président de la République. Est-ce que ce n'est pas attends il faut tout mais quand nous kende na réflexion de façon linéaire au lieu to meka ko zapper. Aujourd'hui makambo tali tribalisme surtout qui na origine de lobby surtout remonté net côté à Katanga était à l'époque Kyungu azalaki ou à chasse na baluba tout consort et moko tout le monde avait condamné que non on est dans un seul pays mboka il faut étambola tous allez dans mboka moko Congo au-delà il y a la diversité il y a la tribu to vanda lisusu na mboko yo est-ce que ce n'est pas complexe vis-à-vis de cette tribu ou bien les lois juifs? Bon, au moins, les Kassaïens. Et là, vous avez évoqué ceux qui, M. Kyung, a se comporté ils sont là dans politique. Donc, ils sont là dans un dossier politisé pour ils sont là utilisé. Ceux qui te l'ont dit bien, Mobutu na époque nae, alingaka a moins crédibilité pour la makambo etali création de multipartisme. Donc, il y a quelque chose qui a utilisé qui nani Kyungu wa kumwanza, et Kyungu a zuli kamwana à s'approprier nango pour aluka a créer problème entre Katangais na Kassaïen. Yango ne sala kitango à s'approprier na likamwana et puis batu ba ki komona que non, il y a eu réellement tribalisme. Or, en soi, tribalisme est non, Deko Anissé Badou, pour lui, le tribalisme est allé envenimé, est allé qu'il y a une proportion parce que homme politique n'est pas lié bon. Oui. Et ça va homme politique. Non, mais la population le tribalisme est allé. Mais les actes qui sont posés, et la population peut aller poser actes. Nous sommes la population, bon moi ma minorité à population parce que baza instrumentalisé. Comment se fait-il là par exemple Netinga? Ngande nazabu na ebi keno cause na leader politique moko ya Mongala ou soit ya Mongala donc Grand Équateur on a koki cause derrière. Mais ceux qui par exemple ndeko wana asali mabeto zwaneti Willy Bakonga ou l'autre là tango tukai keno bakangi. Ceux qui za bato misusu mona baye nous qui sommes deux. On est habitué, hein? On est habitué à ce genre de déclarations dans Mboka Nabiso. Que nous, les ressortissants d'eux, nous, les ressortissants d'eux, c'est ce qui crée aussi ce tribalisme. C'est ça. Bandeko misusu s'approprier na eloko wana. So ka ba meki kotanga leader moko ya nini ya province na bango baye bazuli kambo wana oh no bisonde tout ça. Baza manipuler ndeko Maxime. Pour so tali na cité tout fanda la place moko. Makambo wana etikala jamais kozala. Donc, ceux qui l'ont politique congolais. On va citer bon Lobia qui est oh Moulouba. Oui, Moulouba. Mais il ne faut pas considérer ça comme un tribalisme. Non, ce n'est pas le tribalisme. Franchement, parce que c'est aussi une façon, il y a léser Mouto. Ah Mongalo, ah Mouloubo, ah Mouyakaoyo. C'est pris dans un sens péjoratif. Pour Nabiso, ça passe. Ce que le bibon d'ailleurs, tout ce qu'on a Nabiso, ah, bino baluba bozani, ah, on sait qui n'a eleki, bino bangala. Donc c'est normal pour Nabiso. Mais tant que ligamone wana, ou le bangon a présence à homme politique, il y a eu un mot déjà. Après si un connotation, il y a un mot à ebeli, au monde que non, et puis on plaît, oh non, c'est du tribalisme. Or tribalisme, ils ont taka kanaba homme politique Nabiso. Mais c'est aussi louable que assise et se tenir avec les leaders d'opinion des deux communautés autour du chef pour essayer d'accorder des violences. Parce que tout le monde est non, comment qui vraiment monter en puissance. Il fallait tenir. Nalanda qui Mutumoko a salaki ba révélation, je crois Mouyambo, un monsieur du Katanga.
Oiseau révélé que Makamwana, il y a l'aide des conseils des chefs de l'État. Bon. Comme on est Dominique, hein, parce que la situation s'est envenimée oui. après la dame, la députée nationale proche de Moïse Katumbi. Voilà. Ouais, ça lève la déclaration, c'est là que, comme le roi, c'est-à-dire, ils ont un homme politique où ils ont joué derrière Makamwana. On ne doit pas se voiler la face. Et là, ils ont justice à Moganabiso. Surtout un homme politique. Ceux qui ont un homme politique, ils ont derrière Makamwana. Il faut vraiment que l'andela ait place dans la prison. Pour la population, tout ça un problème. Bango moko ne ba homme politique, tant ba ozo Makamwana, ba multiplier, ba il faut na bango pour ba se faire entendre. Non, moi yo responsabiliser la politique mingi hein de Anissé. Maxime, toko wanga na teza bango mutu baza sima Makamwana. Ce qui est là toujours au balobaka prise de conscience, vivre ensemble. Mais nazo monate ngai petite sœur nanga o alandinga abala muluba. C'est normal, mais les lois vraiment ils ont les kilanga façon et comité que non président de la République a kekuna pour na kuluka ko fandi ça les deux partis à faire réconcilier bango bon pour na ngana mona ki likamwa nizana niveau à chef de l'État. Mais il faut conscience personnelle, il y a Baimboka. Likamwa neza il y a chef donc et c'est ngela qui chef de l'État au lieu ko interpeller congolais nyoso. Parce que tout le monde a katanga. Nenge ezo zo asanswana na katanga, lobby pe to ko mona par exemple na Bandundu to ko mona Congo central. Donc eko salema ke Congo mobimba, moi bizaleli ndengo wana ekoki ko salema. Soki l'homme politique a longwe na makambo wana atiki ka no bo. Population ba vivre kaka ndenge bazalaka. Na loba na oza muluba ou pas, biso na biso to ko régler entre biso population, là ça va aller. Mais soki za ke non ba misusu ba komo sala mo et comme manette ba fait mo politique pour aider que non soit créer tension finalité ozala président de la République akoya et ko sengela to organiser boy tango to ko organiser et ko senga mbongo bi mana kesi à l'état ezana ba calculer belé zo salema na ndeko Maxime ezana ba calculer belé donc président de la République bien que akenae bon c'est déjà wana a concilier bango kaka soki moyen ko lui c'est le premier citoyen de tous les Congolais. Les garants de la nation et un bon fonctionnement de l'institution. C'est ça. Aza déjà kuna mais ce qui est à la président de la République, alinga qui a kembiti. Alinga qui peut-être atindaka ba service na misusu ou soit ba autorité provinciale ou bazawana sur place a ebisi bango bon voilà par rapport à likamwana bosala boy pour na régler situation. Quelle est la part de Kouanissé et Badou à part la part aussi il y a vous qui êtes leader d'opinion. Est-ce que vous allez côté na ba jewana to vous allez sensibiliser ba tout vous allez mona acte ezali na caractère tribal ezali poser vous allez décourager ba to vous allez poser ba acte wana bon ndeko Maxime moni tango déjà pour tous ba toi nzamba pesi biso intelligence na sagesse tango déjà to constater que netinga na constater que non likambo ali réseau kendela nango et ozala biété désormais ndenazabu soki na moni mutu ayi na moi comportement moko ya ndenge wana oya ko afficher tribalisme mbala moko na uzongisa na nzela non ndeko tala kusala boité bien même que non na babitide na biso nde tozalaki kala e banda ko génité mais ndenge ba politicien ba s'approprier na likambo wana to komi na habitude ah non ndeko kusala boité po tala kaka yo o sala bo mais moninga na ngambo na etango ko répliquer peut-être e ko sala bien te. Voilà, nous avons toujours sensibilisé Bandeko et puis nous avons fait l'appel à Bandeko ya Congo Mobimba bisika tozali to garder cohésion nationale. Tout le monde là et l'okwana oyo ba homme politique bazo inculquer biso ngona makasi. To e ba keno toza Bandeko mutu akozala ya province mosusu aye ko s'installer na province mosusu ça ne pose aucun problème to garder harmonie ya mboka na biso au lieu to mitika na mo ba querelle moko oyo ils ont gardé cohésion et amour à la bisoté. Tout garder cohésion et amour à la bisoté, mais particulièrement, message Nini, il faut lancer dans ces deux communautés, la communauté katangaise et la communauté kassaïenne. Bon, pour la Italie des communautés, on a na bande konanga ba katangé na ba kassaïen. Boye ba ke mboko eza bisonyos. Ngana ko zo exemple, omoni na katanga kuna eza ezalaka na papa moko originaire ya Équateur
ou akenda zalaka gouverneur kuna si je ne m'abuse pas Kouyagialo je crois Kouyagialo voilà azalaka kuna asala pe misala ya minene o bakatange bandima ye omoni ke soki biso nyonso to comprendre makambo wana oyeba keno ndenga na zawa ekosalema keno ndeko na nga mongala aye akomi awa na mboka na biso chance epesameli ye ke atonga akoma pe influent ou soit ba voter considérer que aza ndeko na yo totika bakerel wana oyo nde nayokaki déclaration ya mama wana oyo député national ya nini ya ensemble koloba keno construisez chez soi quelque chose comme ça construisez chez vous alobaki lo monde wana bon hier alobaki yango or tant alobi yango moi j'ai dit ce sont des villes propos ezaba makambo moko oyo avant koloba il faut kotala nanu politique ya mboka na biso ezokumba mandenge nini est-ce que likambo soki na lobby bato misusu ba ko récupérer yango te ba komisi yango fait politique donc bandeko na biso ya Kasai na ya Katanga tozala bomoko bolinga kozala manipuler te parce que problème lelo eza ya manipulation bolinga kozala manipuler te to garder harmonie to garder vivre ensemble ya biso peuple congolais kaka ndenge tozala pour lelo soki biso tokomi ko se comporter ndenge wana par exemple makambo ezoleka na est yo kozwa vraiment courage ya ko se soucier na likambo wana yo ko se retire non voilà d'ailleurs ba wana baza banani ba soyez tout ça non tozala na esprit ya vivre ensemble soki to garder yango na mitema na biso moko na moko ayeba ke soki lelo homme politique ya ye asali nyonso ko sala po akoma peut-être populaire parce que babilo wana ezapé ba fait mo électoral mutu osala ngo po ayebi ke non eza na kozala na bandeko na nga kwanzwa sympathie ya sympathie ya population donc ayebi ke non de na osala boye bandeko déjà ba remarquer nga ke non na banda ko défendre bango makasi donc il faut na s'accrocher kaka na likambo yo wana azo viser déjà pour na o etali mapona ye bokozwa par exemple bo voter a komi député national ou provincial mais bino moko population botikali na bakerel wana na mitema na bino o peut-être moninga mwana ya ndeko na soki ayepa na yo komi ba problème oh non voilà biso na bino toyoka na kate tout ça donc eza eloko moko yo to abani donc to longola ngona société na biso na mitema na biso to garder que non biso nyonso tozaka ka peuple moko quel que soit mongala donc cohésion nationale il faut reprôner la cohésion nationale wana eza eloko yo il faut tozala na ngona mitema na biso pour ceux qui to linga ka komitika être manipulé n'importe comment eza ma mingi pona biso voilà un peu eloko na linga est-ce que nous sommes manipulés la population est manipulée oui, la population est manipulée. Est-ce que par rapport à contexte, certaines réalités, vous avez vu que la game d'Atali Moutabia, ou Azali Boé, Tigana Bambelo Roboé. Ce n'est pas certaines réalités, mais comme ça, pas comme un peu frustré. Pourquoi comme manipuler ou d'abord la faiblesse. Tant par exemple, Moutou Azana, il a oliati. Amoni, Moutou Mogo a Kabili par exemple 5 000 francs. Les abonnés, on peut s'abino, bino bajeno bozana, on peut s'abino 5 000, 5 000, 5 000. Toujours kende to kendo ko tia pression à côté wana to la kisaba ke bisonde to za bakolo mabele tout ça parce que mutu aza condition de vie na eza instable nyonso ba koyela parce que yazo mitika na faiblesse wana aondima bon je n'ai pas le choix d'ailleurs na ki nanga okata bilanga te ezaka to ki to sali ba makelele kuna to potani après na zongi na tie mwa mbongo nanga na poche na journée leki or nyonso wana eza manipulation parce que ceux qui Congolais ozomitika ke mutu a manipulé po na mbongo wana uko lia ngulelo lobi sili sikoyo vi na yo mobimba obanda vivre ndengeni or ko kende ko créer ba acte ndenge wana eza ozomitie la obstacle na vi na yo poto ebité yo katange okoki ko bala moluba sikoyo soki boboti na ye bo créer déjà une famille sikoyo bana bazawana yo ko se comporter bon ndenge nini omona ki nos familles déjà créamment, il y a des Katangais qui sont mariés dans Kassaïen. Donc, c'est déjà une famille. C'est difficile, même voire impossible. Il y a séparation. C'est déjà une famille. Alors, d'ailleurs, c'est aussi de l'immoralité. Babilo wane mwana netinga bo vraiment na ko sentir amonter. O mona bato baza ba tirer de ficelle ya makamwana nyoso. C'est possible que justice ya mboka na biso ayeba ko zwa bango pe ko tia bango devant
leurs responsabilités de façon que bazo ba sanction esengeli omona poso ki totiki kaka ono kuna balobi boye président ko kende non c'est pas important président bana ko kenda toujours na ba conflit moko d'ailleurs nga na omona ba conflit moko ya gravité parce que ezaka na ba homme politique o bazana origine makambo wana donc président il faut kenda ka tant ba omona président bango pe na ngamu na bango ba omona keno oui pour le moment biso nde to sali que président azala c'est-à-dire tous influents en mboka o donc il faut tout décourager. Il faut décourager les tribalismes dans Mboka Nabiso Congo, dans toutes ses formes. Non, il faut décourager. C'est pour cette raison pour laquelle les premiers citoyens du pays, les premiers citoyens de tous les Congolais, Félix Tshisekedi séjourne Kuna Nakatanga justement pour mettre fin à cette crise ou à ces conflits entre la communauté katangaise et la communauté kassaïenne, donc vivre ensemble et les qui vraiment n'y sont. Tout le belasco de Anissé Badou. Est-ce que zoni les sous, tout le bloc patriotique, bah il m'a mis sur Baboyaki. Oh, tu as un bloc patriotique, on les apparemment Marambouya circonstances. Lélo, Tomoni, bah il y a Milapro, KLCC. Tout le monde dit qu'il y a FCC, qu'il y a opposition, mais appelle vraiment le message. Les aliments, il y a Bilapro, KLCC, il y a protestants, catholiques. Il y a consensus. Ils allaient trouver dans ma l'île électorale, mais de façon qu'il y a un cadre extra-institutionnel. Vous allez partager la vie, il y a protestants, KLCC ou bien vous allez dans l'analyse Moussoussou par rapport à dossier. Nego Maxime, par rapport à dossier, Tinde Zaboye, depuis que je suis Kambouana, je peux comprendre la motivation. Il y a des gens qui sont pour Nani. Nini wana Milapro, KCC, basenga ki déjà. Basenga ka déjà Makambouana autour le bawana non, il faut qu'il y ait consensus sur tout ça. Basenga ka yango. Mais je me demande, et on empêche qui balance qui déjà on auto la marche tout ça. Et là on empêche qui OK, ba continuer quand on aller wana. Tout le monde ba un marche di bosso, oh ba tambola qui. Il fallait qu'il ba FCC la muka tout comme ça. C'est là qui va maintenir la position wana, ba kendeti, ba trouver je sais pas moi consensus ya nini, ya makamone ligne ça les mana parlement. Mais na ko lo babo, Nego Maxime, ponanga naomona ezane titolinga to tarder ba élection ndeto zaboy na niveau à parlement déjà bazo linga ba débattre sur le réforme de la loi électorale si je ne me trompe pas surtout ba vandeli mingi na loi le konde ouais ça motive ba innovation ezali ebele voilà ba innovation ezali ebele siko na omituna dans le moment ba réforme et ligne salema kuna bazo senga ono il faut trouver consensus et koleka ndengeni parce que tant déjà parlement a siégé na sujet wana retard déjà zokota au même temps mikolezo kenda ba moment ba élection ezo poussa est-ce que ba réforme oyo esengeli ke salema et ko salema consensus parce que les kamwana consensus banda basa banani ba église catholique na protestante bazalaka wana na ba église de réveil tout ça ensemble ba religieux ba père spirituel babunda consensus parce que là aussi etikala ozwamati nani Kadi Mazala qui investit dans l'Assemblée nationale lelo yiwana komi président ya nini ya assemblée nini ya seni sikoyo kozongela lisuli kamwana olikambo bolba non bon tournons la page tout à l'essentiel ndeza boye esengela kotia ba garde force tout ça la boye pona kozwa ba élection moko ya nini ya malonga mais tango bozongela kaka likambo wana ono il faut toujours consensus ce qui veut dire que dans les cas d'Imazawana il faut qu'on annule que non azali sous président sénité to reprendre processus à zéro comme c'est quoi illégitimité il y a institution wana na omona kiza kozongisa bisosi déjà vaste blague ndenge bango déjà basongajaki bandimaki que non bon kadima déjà zawana biso na part na biso kondima kazani lingolo bate que non nous allons laisser faire tout ce qu'il veut c'est-à-dire tokozala vraiment na lei donc tokubanda otala makamona ndenge sengeli mais les lois qui tozongela suna sima na omona ngo flou est-ce que ils ont retour il y a bloc patriotique bon retour c'est que les lois toko comprendre retour il y a bloc patriotique
Tout le monde qui est là, rencontre moro, il y a circonstances. Mais le lot, tout le monde est tous ensemble. Et là, ça là qui m'a bé, il a un bloc patriotique justement pour comme Kabila est en qui m'a cassé. Ce qui est Moussou, Kabila est ça la déclaration que non, désormais, nga Babylone a bien un bloc patriotique on est allé ngate, ba ba osala ngo, ba sala ndenge na bango elinga ikende libusu. Mais elo ça là qui m'a bé parce que Kabila azala qui wana apparemment bandai ko jouer peu moi ba action mais en anonymat. Monsieur Fayulu na Adolphe Muzitu batali que non Kabila déjà c'est quelqu'un où population à Sanza et Abimisa na motema nae les lots qui biso to kei tout sangana nae pour tout ça la bloc patriotique et aussi la biete biso nyo soto monaï que non vraiment population bato belé bazaki d'accord na Fayulu te na likamwana alors tant déjà annula qui yango que non bon bloc patriotique et tout ça. Après, ça veut dire quoi? Problème est ça, il faut s'assumer. Monsieur Fayulu na Adolphe Muzitu, le leader, il faut s'assumer. Ce qui est que non, la route ensemble. Non, monsieur Kabila, s'assumer. Ça ne sert à rien. Après, donc, Bozana position penza fixité. Donc position de chauve-souris. Versatilité on a et ça la penza bien té. Au moins a des fois bato bako on a binoneti boza na capacité à se mobiliser té, boza na capacité à mobiliser batouté, c'est ça. Ce qui vraiment baza na pour ça la bloc patriotique wana bako sala. Mais ce qui objectif pe bloc patriotique yango ezaka non, il faut trouver le consensus. Wana na on a netito ça la cercle vicieux parce que bato bazala qui acteurs principaux ya makambwana église catholique na protestant bango déjà bandimi qui bon voilà kadima déjà là bien il faut faire avec il faut faire avec balobi il faut faire avec mais vous nous ramenez encore en asima là vous nous donnez quelque chose on va tirer le pays vers le bas c'est ça si le problème est ça il faut tous à la prudence parce que les lots ceux qui par exemple est aux glissement donc l'élection ils ont organisé parce qu'il y a eu retard. Nani monsieur Kadima uzala mingi indexé te uzanini régime ya Félix Motasali qui est ba élection à la tête. Oh Félix Motasali mabo opembe. Ezo senga yemoko président de la République. Asala effort. Bon, na ebité effort na épé à sala on a niveau parce que maramonyo sondé dépendre dans parlement. Parlement asala effort a prouvé na face du monde que to limite que na ba maponani o esengeli penza. Parce que ça la réforme vraiment il faut saler la réforme la réforme n'a jamais tout que dans l'Assemblée nationale va discuter quelques minutes après va voter non et ça na débat au éco salem au moins ils ont un débat ma cache au salem à cause au moins temps alors ils ont faut que couper ça ba temps va travailler de façon que ba même ba réforme penza ya malonga na kati ya nini ya loi électorale wana non consensus bango bazali ko sengande ba lobi que dialogue extra institutionnel. Maxime, moi je ne crois pas à ça parce que ceux qui te le disent que non dialogue né et que ça là que tous un consensus. Est-ce que consensus en haut ah mais la pro t'es calcé c'est ba rejoindre Fayulu ba rejoindre Muzitu non ba rejoindre quand Kabila papa Fayulu na Adolphe Muzitu y compris même Joseph Kabila ceux qui basent na posa ya maponani tout ça là nani mishika Denis Kadima ndenge azawana parce que bon problème aussi c'est ça au moins union soyo ezo ta makambo ya ba crise électorale au moins alors pour mettre fin à ba makambo union so pour ndenge to ebi ba élection à 2006 2011 2018 nous n'avons jamais connu les élections réellement démocratiques. Ils ont eu une élection si les États-Unis, la protestation, la crise post-électorale, préélectorale. Le problème est ça, tant que tu fais ça, tu as le tant que tu as les États-Unis, tu as grave. Tu as grave pour nani. Biso nanu, tu comme na niveau on a dit. Au moins, biso so to zui makambo le kana na États-Unis wana. Trump abane ko déclarer que non ba résultat o ba bimisa ki ezaki ayete apparemment ceux qui réussit à exploiter qui donc ba raison eza ebelé à pirater système. À pirater système. Makambo nani monsieur Donald Trump abane ko lo bangwana. Mais pas na biso. Pas na biso problème eza d'abord biso moko. Biso moko nani. Tout le monde ba élection en 2006, 2011, 2018.
makambo ezo sale mapenza ndenge sengeli te. Bien même que non biso toza bato to travailler kanani na sénité pour toujours ba résultat nyoso mais tant ozo kende na bureau de vote au voter yo mo ozo ka eko oyoki eko awa ozui pe moi eko na province mosusu tout ça yo mo ozo comprendre que non ndé zaboé na tendance ozo kende là mutu tel yende mutu ozala élu seulement que na mboka na biso esale makande ngwana te nyoso wana pona nini mobeko eza bien positif. Ils ont senga nibeko ya solo ezala pour permettre pour toujours net na seniwana. Comment se fait-il ba élection en 2018 ba outi proclamé ba candidat député élection dans toute l'étendue et s'il n'a noté mais na Kinshasa ba komi ko publier résultat mais ça c'est de la folie au moment que normalement mutuneti ba oyo président signal au mwaki wana nani Corneille Nanga. Ce qui totali vraiment bien mutora Corneille Nanga lelo azali mutumo wazo ma prison pour asa ba makambo moko oyo izalaka te ce qui totali ba député misusu oyo bazalaka invalidé donc seni alobi ke bazuite ba ke na cour constitutionnelle cour alobi ke bazuite cour à rendre arrêt nango o balobaka non les arrêts de la cour sont inattaquables mais j'ai été surpris que non arrêt ya cour izalaki attaqué. Oh, finalement, bon, bah, député, oh, bah, qui invalidé tout ça, bah, zongi ça, bah, on Assemblée nationale, ce qui prouve que bah, l'élection est salima qui n'a rien bien été. Alors, pour l'élection salima. Il y a un peu d'opposition, comme on a de façon transparente, crédible et apaisée en 2023. Il faut que l'on voir au Balingi. Si les lots et l'eau, ça va clarté, consensus. Bon, tout le consensus, c'est le bango. Il faut nani Denis Kadima alongwa to bandela lisusu makambo na plan de sortie de crise pe ya mambo Martin Fayulu pe kota wana plan de sortie wana c'est une bonne idée makambo sala wana seulement que initiative ndengwana il faut que même on a parlement bien même que parlement on peut bisonyo soto yebi ndenge nini ezalaka mais il faut amener tout de même il faut d'abord que même yango o même yango pour discuter au niveau du Parlement, le peuple a la témoin que la initiative qui nango yango mais Parlement le les Parlement moko oyo tokolo ba corrompu asalima kamona ndenge na donc on a peuple a témoin maintenant yo même on a cadre moko particulier on il faut tout discuter likamwana dans un cadre au baolo belani ya dialogue non. Dialogue, est-ce qu'il y a un dialogue qui vous dit que ce qui est dialogue, bato ba un dialogue, on va se mettre d'accord, on a ba proposition et puis ba oti kango que non eleka. Non, makamonyoso ezalaka débattu na niveau de l'Assemblée nationale. Problème est ça, monsieur Fayulu a son courage. A son courage parce que naebi c'est un homme courageux. A son courage. Tout ça l'effort que ceux qui ba élection ezali na 2023. Mutu oyo akokende ko voter. Aye bakeno na ke ko voter réellement mutu tel parti nyonso ezala na témoin nango mobeko esala keno banini ba témoin j'oublie encore le nom mutu nyonso azala na preuve keno élément observateur voilà ba observateur il faut bazala pour à niveau déjà il y a centre de vote ba bakeno ati mutu yo ye mutu na centre ye mutu abimena voix ebele bati yango mopanzi soki ye candidat monique non par exemple na bureau de vote o bati ba pesi nombre ba voix oya azwaki te c'est possible que alandela mais yo mo tala kande ba élection salemaki bo fandi bo tozala d'abord tozela ba élection nini résultat ya ba député non to banda ozela résultat ya président ya république tozela bomba mo to moni ba komo lancer ba candidat député national provincial tout ça. Donc, il y avait des choses vraiment bizarres au Nakatiwana, mais au sein vraiment. Il y a ces moments dans l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Donc, dans l'Assemblée, Maxime. Le problème est là, au moins l'Assemblée nationale. Il faut tous à la Syrie. Dans l'Assemblée nationale, ce qui est là, ils justement parce que Batou. Bangaki kozala soki neti président de la République akomaka na intention ya ko sala nini ya ko dissoudre l'Assemblée nationale bamona peut-être bako se retrouver. Donc Assemblée nationale ti ndepeza wana eza Assemblée nationale moko eza na ba monstre na kati
ezana ba chauve-souris, ezana ba pese, ba nyama nyonso ya mabe, bazana kati assemblée nationale. Ça déjà institution où eza mise en place, tina ya ko boya yango ezate, au moins to kendi. Tout kende na assemblée nationale wana, to discuter, peut-être un peu parce que moni tant on toi messani ko sala mabe. A sala mabe mais ça peut arriver à un moment que nous a se décider ah non désormais na sali pe mabe belé, na se convertir. Peut-être ba député wana ba ko se convertir, ba qui peut-être pour travailler vraiment ba si jeux à sérieux. Pour travailler dignement. Oui, pour permettre que tout que na ba élection na ndenge sengeli, tout soit pe ba éli oyo bazali réellement éli. Ozomona po eza pe na likambo mosusu oyo osengela ba modifier pona oyo etali makambo ya élection à un seul tour. Faut batala soki moi eza élection zonga deux tours, eza pe na makambo misusu. Makambo belé na kata ba innovation, bato bazali na bana na bango, bazali ba suppléant. Tout ça. Oko kuta bo député moko, papa ye moko azana no. Donc au moins mutu aza candidat député mais a aussi comporter lokola soso azana bana. Pour moi, les soso tango azana bana, soki azu eloko. Ye moko soso ayebi akobenga na mwana zawana, après abengi mwana mususu, ye moko pe mama zawana. Non. Wana eza comportement moko eza d'abord bien té. Ezo senga mobeko etelemela makambo ndenge wana. Soki yo papa o postulé, kotia mwana na o suppléate. Kotia mwasi na yo pe suppléate. Luka au moins mutu mususu ya parti na yo o aza compétent o tie wana parce que c'est pas normal. Mutu ye moko aza député. Azu moi si na premier suppléant, moi na deuxième suppléant mais beau frère na tout ça a platé vraiment de corps pour familial. Non, on a ce qui prouve que ils en a député belé en réalité ils ne travaillent pas pour le peuple. Bango ba otala d'abord famille na bango ayebi que non famille na ngaso ki zawa par mois. Ata peuple azali ko souffrir, peuple azali dans nzala, peuple azali ko croupir dans misère. Ya ngozo mona ndeko Maxime. Ah, ti, ils ont passé parce que au moment où député à FCC, na FCC, nous sommes venus soutenir la vision des chefs de l'État, nous allons faire ceci. Au moment où question est-ce que les députés va comprendre pour les loyaux, nini na parlement pour notre député majorité za union sacrée. Tous les gens qui sont là, mobeko o etali statut à ancien président. Au moment, si je ne me trompe pas, dans l'article 17, Ezoloba, président ya Kalamboka jamais justice ya mboka koki ko landelae pour na makambo ya sala kitango azalaki na pouvoir. Mais ça c'est de n'importe quoi. Mutu azalaki asali ba gaffe nyonso. Mais tout le monde ba poto so président ko longwasi il y avait des gaffes. C'est ça. So il y avait ba problème ba landelae. Mais ya on a mituna finalement homme politique congolais aza mutu ya ndenge nini. C'est-à-dire il faudra réformer. Il faut qu'on réforme Babylone. C'est ça normal. Moutazaki na pouvoir quand on est tout à révélation de oh fausse commune boy. Oh non tout ça fausse commune. Oh Chebeya, oh Asalaboy, oh Asalabo, enrichissement illicite tout ça. En même temps, Azo soit payé salaire et ancien président, c'est-à-dire qui sénateur à vie. Bon moko kutu don soko yoki. Ba son mon falabineuse. Soko yoki sala netobela liboma non. Ba député si réellement bazana bolingo ya mboka les autres batala pena olikambo wana ya statut ancien président ba modifier ou soit ba abroger yango eza normalité muta sali mabe bino bozo garder alors que surtout tel na ba mboka misusu hein soki kaka président azaki na pouvoir tant kaka silisi mandat na etomona ki na Angola awa hein si je me trompe pas Joao Lorenzo non wazala liboso wana bakanga ye après pende ayaki kokufa soki toke na ba France Nicolas Sarkozy banani oyo François Hollande mosusu wana balandelaka bango mpona nini te epa na biso président soki asali mabe bien ki akozala na ye na pouvoir wana me botiki soki asilisi ezosenga justice ya mboka elandela ye mais eloko mosusu oyo naomona mpona nini député ya union sacrée baolandela likambo wana te parce que bango mpe bacomprendre eloko moko comprendre le mot na sens nyomoni soki toko zonga moi sima na dossier à 100 jours tant caméra bana ko samba tout ça a olobaki nyoso na salaki on a salaki au nom du chef de l'État ce qui suppose que soki za na ba mboka misusu le mususu président lingaki ayawana comme le simple renseignant tout le kato yo kae par rapport na makambo balobela ki na tinda na
Maintenant, ça limité. Tellement régime peut comprendre déjà que non. Mobé kwana o ezobate la ancien président, ce qui les lobby sont modifiés ou soit tu abrogé en ou. Les loto pe lobby et que ça les makeno o ya biso pe ba kangai. Alors pour ezala bon to tika ngo kaka ezala ndengwana yango mona keno ba vembo sotine wazawana question ana je ne crois pas que ba kolobela ka bien même que ba député misu ba kozwa initiative ya koluka ko modifier nini disposition ana mais et vous avez la possibilité pour l'homme politique à d'abord intérêt na yaebi que non bon na salle na baga fédélé na salle baga fédélé boy pour na la protéger il faut au moins mobeku ezala wana or ko se comporter bon ezo sala soni ya mboka et ça la soni ya mboka ndeko maximum moni ba moko ne to la ndaka pe ba information mingi ko kota mo ba recherche tout ça autant vraiment un seul individu makambo a sala na mboka autant la façon où il moko a s'enrichi tout à qui qu'on a la révélation ba presse étrangère ou ba autant ko révéler makambo ya clan Kabila awa hein ba révélation moko ya grave au que non et ko salemate mais mutoza wana à l'aise il n'est pas inquiété on s'inquiéter ne loko moko te azawana à l'aise azo sa makambo na nyoso wana pona nini tuzana justice ya mboka na biso ezotika batu ba se réjouir na biloko ndengo wana ndeko Anissé baloto comme na suka émission na biso en fait makambo etali consensus ndenge ba imboka nyonso basengi na contexte actuel réalité est-ce que vous allez comment on a été ko ki maponami la 2023 to ezali mwa kokoso bato bazali ko senga consensus bazali ko senga bazana posa ya dialogue to bazana posa maponami bon, Ndeko Maxime, merci. Pour na etali maloba nanga ya suka par rapport na question tiko tunanga wana na oloba bu. Biso nyoso tozana posa mapona. Soki mapona mi kozala te pona nga na olinga te ezala prétexte moko ya kenobo euti pona bandeko oyo basengaki nini dialogue ou soit pe nini seni aloba ke nombo voilà ngande nazaboe nazana ba moyete élection tango ilinga esale mais se préparaka déjà tango comme na pouvoir ozo mettre déjà nyo son place pour na kolengela mapona alors na ndenge makambo za lelo soki to tala bien soki to sali attention te to kende na glissement alors na glissement wana peuple a se retrouver te nyoso wana ekozala kaka na bénéfice ya ba homme politique ilo na bosenga bandeko nyonso oyo bazana posa ya dialogue kozana posa ya dialogue c'est bon mais objectif ezani ni on trouver consensus consensus o déjà to tourner qui page non na mona ngo iko risquer et tarder makambo batika parlement asala ba réforme pona o etali makambo élection to kende na ba élection mais problème si ko kozala donc il y a une élection c'est-à-dire il faut mutuna mutu atia ba garde force ayeba ke non des aboy to ke na ba élection bien que monsieur Kadima azala qui contesté ezala ba makambo mais biso tozo s'engager que tozana na misu polele likolo ya maponami o elingi salema pour ceux qui les loyo mutu a se retirer on bon voilà comme il y a pas consensus biso to ke na maponami wana te oh siko so keite qui va perdre eza population mutu a ko perdre pour biso na mboka na biso surtout net na RDC eloko esenga ba homme politique peut-être ba ebagate soki biso population apesa ka confiance na makambo etali élection pour na nini élection to mona ki to kozwa ba konzi oyo baza capable ya ko travailler na intérêt ya peuple mais soki à chaque fois to ozwa kaka ba konzi oyo aza élu en même temps population azo sentir tel que non yé azo sala makambo ba voter là qui pona au mona ki population aza vraiment na douleur makasi ezo senga moko na moko que ça soit bandeko opposition que ça soit bandeko ya union sacrée nani FCC bon FCC payé a komi la or ezalaki ba jena ya mesana nango déjà ba jena FCC banda ko sala ngwana cela ne veut pas dire que union sacrée fait il faut bazongela kaka ba pa oyo nani Kabila salaki tozana posa tokena na maponami o esengeli maponami to kozwa bato baponami ya solo na peuple
Tous en a besoin de na maponami oyo ko sala ki lobby pe to benga ma mboka oyo bongisi maponami na ndenge ya solo po esala ka soni koyoka le mosuta to discuter na bandeko bazaza libanda surtout na ba groupe misusu ya Facebook so meki ka kolobela na kozwanda kisaneti na Algérie si je ne me trompe pas ba organiser élection pendant campagne électorale Algérie on a azu a commis na moi papier moko nous ne voulons pas l'alternance selon Kabila en RDC non et ça la sonne ta on a moni mais Algérie oh y a eu idée il y a alternance. Donc il y a maponami, il y a solo parce que maponami en Afrique ils allaient presque c'est presque la même chose aussi hein dans Afrique. Afrique maponami ça vraiment ezaka ba formalité ba mo ba yeba que non o ne mutu aza président. Merci. Tolinga ki makambo esalema na ndenge senge. Parce que salemi te tozala kaka bo. Ono kuna ba lobi bo sati que non légitimité za te moyen pe mutu donc pouvoir na ezala stable za te il faut que les kanaka banzela tout ça ko. Merci. Merci beaucoup. Nous voulons de bonnes élections, malgré au-delà de l'irrégularité de Zalara. Mais nous voulons de bonnes élections. Pas question de dialogue. Hein. La constitution du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, son gouvernement est engagé à organiser les élections en 2023 pour respecter la constitution. Mesdames et messieurs, fidèles internautes à Congo Live Télévision, pour Nalelo, Tosuki Awa. Tozaki vraiment Essengo, Yakoyamba Ndekwani, Anissé et Badou, analyste politique de Todio Botondi. Merci Nego Maxime, vous étiez nombreux à suivre cette émission. Merci de votre sympathique attention. Émission réalisée demain de maître par Joe Mukenga. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Les programmes continuent sur Congo Live Télévision. Au revoir. Merci.